Shalom, shalom. Boboto pe bondeko. Bozala na bino. Bino ba ebolula HD la Congolaise TV. Bino ba ebolula émission na bino Topopola, Topopola. Je crois émission les kaki lobi. Naloba ki lelo na kosala émission mosusu pour na kolobe la jeunesse par rapport na eloko ona ngai koloba to ndambu na lobaki. Lelo na ye pour na lobe la jeunesse. Yango na profiter nanu na loba. To na pesa mbote na ngai. Na la patronne de cette chaîne, Espérance Bongo, celle qui a voulu que chaîne Oyo est de la chaîne Mongo culturelle. Et à pire en son et Bendon Pungu, le sponsor numéro 1, c'est lui. Azo sala nyon sopote to zala zala. Merci à vous, nos téléspectateurs. Je dirais merci à vous, les internautes. Bino baebo lula ko pupola. Aujourd'hui là, na yepona loba na jeunesse. Jeunesse, bino le to solo bela mikolo yo. Parce que toyebi notre maréchal Mobutu anayi koloba toujours jeunesse, c'est le Congo de demain. Moutounio Sosora Yalobi jeunesse, c'est le Congo de demain, les Aïe de demain. Mais moi je vous le dis, jeunesse, c'est le Congo d'aujourd'hui. Pour ceux qui te ont le bakaka de demain, bah c'est la biso pega demain. Oh demain to comme bapaka. Jeunesse congolaise, Tomi Teki. Les colons ont 5 000 francs, ont 3 000 francs. Jeunesse congolaise, Tomi Teki, les colons ont polo. Jeunesse congolaise, Tomi Kabi, Tomi Bouaki, Nesika Oyo, Tomi Bouaki Samate. Tolingi Toba Nangolo, bien avant, parce que c'est déjà bientôt. C'est déjà bientôt. Toyebi banima wana kokita ngonga oyo ba mona binote ngonga oyo ba mona binote ngonga obwana tinate ata moni bino na nzela talaka nde tolobaki lobi makamba camion ba oleka do batindika bino bokine bokuya ata na terrasse bango baleka bana tina na binote. Basana tina na binote pour le moment. Mais le moment viendra. Ba somme mabino na 5 000 francs. Ba somme mabino na t-shirt. Oh jeunesse. Bon mona te balinga te bozwa misala. Po bino bo bana kolanda bango na 5 000 francs bo votaka bango. Est-ce que vous comprenez likambwana? Merci à toi excellence Jalousie Mboussa. Parce que au pesi na ba jeune ebele misala. Merci aussi à vous les autres députés et ministres au Bopesina Batumisala. Vous touchez plus de 15 000 dollars. On nous parle même de 21 000 dollars. Congé parlementaire. C'est-à-dire que bon quitter na bisika na bino. Mbongo wana est-ce que vous n'avez pas 6 ans dans le quartier na bino? Cast passe au Italie na benga ngonini. Na bisika au votaka bino. Ba électeur na yo est-ce que vous n'avez mbongo wana? Na ba passe na bango. To bito pesa bango ba 5 000 ba 10 000. Au sala nini pona bango? Est-ce que jeunesse bo mitunaka? Tango baza en fonction. Ba sala ke lokote. Pour nini ba zelaka so to bina ba élection. Ba bandi ko na tongi na bango pont. Na sala na bango boy, na pesa bango boy. Pona nini kaka ngonga wana jeunesse, réveillez-vous, réveillez-vous la jeunesse. Bola muka. Je vous demande à vous qui me suivez de vous abonner et de partager les liens. Na ba jeune, boye bisanga bango ba kota batala ka émission. Tozo la musa bango. Tolengi to la musa jeunesse ayeba ye azanani na Congo. Baso pime la biso ba jeune misala na nko.
tokende ko adorer bango po tokende ko vénérer bango. Vous ne savez pas? Jeunesse, réveillez-vous. Ngongelinge comment? Bakoya ko luka biso na ba polo ba t-shirt, bakoya ko luka biso na ba 5000 francs. Si ko yopeta ngole 5000 à moto, osu petit t-shirt na ye. So peut voter été, ça ma bête. Vous pouvez pas ngote. Apesio, apesi confiance que au voter. Lobo tiki OK pas oyo. Osu petit t-shirt osu 5000. O tiki lobo ke pas mosusu. Osu t-shirt osu 5000. Si ko po au voter nani. Ba oyo tiki bango. Mais ozana ngambo na bango et pas na nzambe. C'est péché. Jeunesse congolaise, tous en même dans ma parti politique. Oza na choité. Ngana na choité na zali la ngaba mbongo. Donnons ma tumususu, ba lo ba élection pe ko mapene ko to lia ba mbongo. Moussa les autres batati ke ba l'élection ni salate yo c'est une élection pour so ba 5000. Après so le yango, esili. Jeunesse et sungaka gouvernement. Jeunesse et daka gouvernement. Qui vous dit que li paso que mati faut tes gouvernement. Mais biso jeunesse to tombo kaka. Il faut to tombo kaka. Je donne l'exemple juste ya Congo na ngambo na biso. Est-ce que beaucoup li pa mata? Monnaie na bango si beaucoup changer pour ne arrêter pas na biso. Et là, on peut changer que dollar et mati, transport et mati. Mais tu n'as qu'à gâter. Et quand tu es tout ce qui est tout ça. Jeunesse, tout le monde gâté. Tout ce qui est mort à la biso kende. Toko zoa valeur ou colonie ni biso jeunesse. Baneti biso to ni biso dia ko kende. Banda aussi lisa kelas. Depuis que tu as fini les études universitaires même. Tilelo, au beta radam. Aux élèves 5000 na t-shirt. Surtout bino bobo lita na ba parti mususu. Moto na bino pe comme ministre. Moto na bino pe comme député. Asali nini pona bino. Do as la bino bo zela kai wana po ila bino ba 5000 na t-shirt pour vous voter. Jeunes Congolais, réveillez-vous. La jeunesse congolaise est bon la mouka. Il est temps. Tant il y a Djalelo ici et les cas. Tant il y a Djalelo ici et les cas. Ngonga kokumi sa moto ici et les cas. Ce que Zali, fidèle et ndekwentel, tikala na ye, zala na ye. La qui saye que, aux approches na ye, aux salé la ye. Mais qui djale loté, il n'est pas Dieu. Yetene vi na yo, yetene bomoy na yo. Ce qui monte na yo, ça peut na kobunga. Kolinga tondi makaka to sala mabio so bakita to sala malamu. Mais non. Jeunesse, les jeunes Congolais, particulièrement nous les Kinois, tout comme le cola Ezaou, Aoteka Bokulutu, Likola Biloko Kolia, Likola ba t-shirt, Likola 5000, Oteki na Omboka, parce que tu es bientôt bazoya. Il faut calculer mboula nyo seliki obo mona ibango. Basali nini?
osali nini na mbula onyo seleki moi moto ayo tala bino amemi soki sachet ya sucre soki nini aye na hôpital soki nini zwa na yo mais voter utile voter utile et puis ça va misusu baloba ke nga na ko voter na ngate o voter te mais so voter te soka bato na bazongi lisusu otikali kana pasite jeunesse na osenga na bino mbula oyo tokokende na ba élection bo s'enrôler ebele bo s'enrôler ebele to sanctionner pe ba onyoso to yibi basala keloti bana bakenda basala keloti to yoka pe ba misusu ba omema fimbu na parlement mais ba beta fimbu te to yoka ebele ngaso na kekuna ngabo eto mona te to mona miso na matata tribune te pour ça ta proposition pour na batu na écouter ça ndi bazo nyokoma jeunesse congolaise, réveillez-vous. Réveillez-vous. Charlène Mbadou, Lamouka. Solange Ngawale, Lamouka. Cadet Isato. Nalobi bo Lamuka. Nalobi mbala oyo to pesa na ba éducation. Mbala oyo to se sensibiliser. To lo ba ke to kende ko s'enrôler massive mutoti kalate. Kende ko voter, kende ko s'enrôler na commune na yo. Po voter bato ya commune na yo. Ke ba soko oké ko s'enrôler na kitambo za mona ngalema, moyo voter na ngalema ezate, ba ko voter le mutu mususu. Soki ofanda na bandal, oké ko s'enrôler na ngiringiri, yeba ke oko voter na ngiringiri, or kuna eza place na yo te, ba ko voter le mutu mususu na bandal. Attention, kende ko s'enrôler na commune na yo. To s'enrôler na ba commune na biso na bi mbula oyo to s'enrôler jeunesse massivement pour to sanctionner batu nyoso wana to lingite ba mabiso. Ils a participé mawa. Participé mawa. Au lieu to bana ko réclamer misala. Toujours réclamer ndeke non 2013 ce qui 23 ngwe koka. To ki na élection pour to lia ba mbongo. Bande kuna ngai. Na osenga na bino. To salela ka ba sentiment te. Omoni penaki oyo mutu na nga na parti na zalaka. Na moni osa eloko te. Ana makanisi ya bien te. Sanctionner ye voter mutu musu moni za utile. Oto senga na jeunesse siko yango wana. Mbala oyo mutu na yo moko propre moni za utilité. Asale loko te sanctionner ye. To voter ba utile. Boba kine kusala musala. Vous savez qu'il y a des députés qui ne sont pas déshonorables. D'abord pour être honoré, osala honorable, il faut d'abord honorer les sigayo ozali. Quartier na yo ba yeba comportement no ndenge ozali. Commune na yo, avenue na yo, ba yeba ndenge ozalaka. C'est ça un honorable. Mouto ça honoré, c'est lui. Et quand il devient député, on va l'appeler honorable député. Il y a des ceux-là qui sont honorable député, ils ne sont pas honorés. Ils sont bazalaka. Et ça, nous sommes en va voter na batangalema akimi akofana na masina. Azalaka na masina va voter si la akimi akofana na njili. Akimi bino.
amoni ki bokokani na Yesu ta komi na mbongo akimi bino po moto alingi bino population na ya ofanda na bino esika moko amona ka pasi na bino metanga ki kofanda oyeleka na butu esika bino botikala yebite ya Salut à toi mon vieux Dej Derrick Amani. Impact Kitenge, salut à toi et à ton épouse Nadine Bibi. Salut à toi mon frère, ami d'enfance, légende Bouvi Kataï Famba. Pourquoi pas vous, Maître Innocent Machaka et Mike Konjo, na pesibino mbote. Gilles Mama Passa, na niveau Basid na pesio mbote. Pourquoi pas à toi ma sœur Fadili Kassi. Je te salue. Willy B50. Le nom n'a pas libanga ozwa. Zoé Kassange. Abosani yote petit nangai. Ozali. Zalara kaka. Alors pour clôturer, pour finir, je dis merci à toi, la patronne, Espérance et Bongo. Mon papa Batumango Xavier. Maman Lula Culture. Il y a maman culturelle. Et à toi, les sponsors. Mpiranson, Bendo Mpungu. A aux sponsors. Mais la révolution, ce qui m'baba, au Niniboé, na Popolio. Allez, quant à moi et à mon équipe technique, Tourobelibino, à demain. Bye. Allez.